Voilà Bandeko Balandi, film Moko Bandi. Et c'est reparti toujours Boyebi, Nabandi Mbola. Awa Bandeko Tolanda. Voilà na katia film Kitoko. Voilà ma solo oyo e banda na Biblia. E kozala na tango moko basakola ko lokuta bako yape bako bimaka kaka. Et voilà, bato oyo bako yoka vérité. Bato oyo bako boya ete bakoya na ngambo ya basakola mabei. Nde bako bika. Oh bandeko makambo oyo banda kala. Esika lokuta ezali solo pe eloba makaka wana. Kasi bokinde bako ponate. Et c'est reparti na katia God's Love International Venture na Mokuse Glive. Balobi bana mibali ya Eli. Tolobi Eli yende mosakoli. Na lisolo pe ya bana na ye ya mibali mibali. Première saison yango ebani. Lisolo yango kozala bonio. Awa tomona ezalaki boye na kata zamba. Mbala moko totala mosali na Nzambe na équipe ya intercesseur. Voilà toyebi esika molili ezali lumière eyaka nde pona ko chasser yango. Voilà tolobi molili koki ko umela te ata na bomo ya moto. Parce que tango lumière eyaka molili resistaka ata mokete. Masolo ba délivrance ezalaki na sika moko banganga babandaki kosala misala na bango. Eloko oyo balobi solo vérité yango nde longa na suka. Suka nango pe mokolango baye. Na Biblia na maboko na kombo na Yesu na monoko na loyembo bazotinda ba louange, bazotinda ba adoration, bazotinda loyembo. Na kombo na Yesu bango pe balobi toye kolonga ngoye nyonso ya Satana. Mbala moko l'homme de Dieu abandi ko sambela. Abeleli Nzambe na ye. Na telemelo na tango oyo na kombo na Yesu Masia. Yo molimo babe. Ngoyene so molili ngoyene so Satana. Oh force du mal, force des ténèbres. Kende bosika, bima na mboka oyo. Longwa na kati ya bana mboka. Bima na bomo ya bato. Misana yo lelo sili. Kombo moko pesa mila biso na likolo na mabele pe na sela mabele. Kombo na Yesu Masia. Kombo oyo eza na nguya. Pe na kombo na Yesu. Mabolongo nyonso kofukama. Yeba ete na tango oyo ozana nguya te na kati na mboka oyo na kombo na Yesu. Evenema ngo bandeko batutika baloba masolo pe bandi na kati ya bana quartier. Na kumisi Nzambe. Finalement, en tout cas, bandimi bakende ba bebisa temple ya Ogogo. Après tout tika kuteza la bongo. Pokime kota na kati ya mboka pe. Uyebia nguya oyo ya mabe ya Ogogo. Pe ata nyonso oyo salaka. Lelo komi na suka. Lelo basuke penza. Yesolo mokola lelo tonoro zelango. Yango Nzambe asala la pasteur Clémence. Nzamba pambola ye. En tout cas, moto mosusu akondima ba risque aboyete. En tout cas, to banata basolo mosu na mboko yo po nguya kindokyo ya Ogugu na mboko yo enyokoli population. Na batu bakomi ko sepela. Awa pe lisusu bana basi misatu bakobeta lisolo yango. Nani na mboko akoka kondima ketoko bima penza na miniololo ya banguya kindokyo yo. Ndeko na ngai oyokaki keno pasteur Clément ye mtakendaki kuna kosambela a détruire tout pouvoir ya Ogugu. Pasteur Clément ebonga zo nguya ngo wapi ye pasteur Clément to tuna nanu atelemela nguya oyo. Ndeko na ngai ona yebika kake azana nzela tiazo kende kuna akobebisa nguya ya Ogugu. Nzamba batela biso ye. Mbote to kutana kasima masolongo ekomi sujet du jour na kati ya mboka. La plus grande puissance oyo mboka nanu emonate lelo ekoi. Eliko lobake baza ba ope danger te ba Ogugu wango. Na libota moko tolanda. Filo, osele wa? Osele wa? Yonde ovandi na yo awa. Mobali na yo asana nzela ake kuna ko détruire nguya ya Ogugu. Yo mwasi ovandi awa. Ovandi kaka pamba. Yaono sokanga kombo nanga? Siko mabeza wapi? Mobali nanga azosala mosala oyo Nzambe asenga ya sala. C'est simple. Oloko Nzambe asenga ya sala. Eloko Nzambe asenga ya sala olobi tala. Madame. Okoyoka histoire ya makamba Nzambe. Banzambe. Est-ce que soyoka
histoire ya Ogugu. Eh madame, soki kaka Ogugu asiliki tala okantia obanovanda kaka pona kozela mobali tala osaka kawa nazolo bozo kipete na kamoka batu balinga kaka molili po babanga liboso soki balobi kombo na Yesu Masiya batu baboyi kondima ndenge moko salami na film oyo webike batu na mboka bazo kamwa kaka bazo banga kaka ti bazo boma na Ogugu ngo batu bazo kamwa kaka baboyi pe kondima kaka. Voilà tomoni mosala oyo penza lingomba na Nzambe eyaki na kombo na Yesu babandi ko bebisa esika nyoso banganga ya Ogugu basalaka misala balobi ténèbres terminé. Voilà ba alliance oyo ekangaki bana mboka elelisi bana mboka suka nango eza na mokolo pe oyo nguya moko ya makasi nguya oyo ya solo solo eyaki po esilisa masolo yango lelo moto epela. Voilà na histoire ya mboka oyo nani esa telemela Nzambe oyo ya bango babenga Ogugu esalamaka mokolo pasteur moko alobi ye ayebi kombo na Yesu tango ye masolo nye awa tobandi bongo première saison balobi bana mibali ya Eli baza wapi mosakoli na bana na ye ya mibali eza lisolo bato nyonso babandi kobeta na mboka oyo susu nani eza nganga Nzambe oyo asimbaki nguya ya Ogugu lelo bakoma kobatama yo nani mawa na bana mboka oyo ya mabele oyo pe bamilukeli ngambo natuni ya yo nani po olozoluka ni mpola ngai mboka mobimba oyo ezoluka nde makama ba désastre pe bayeba bakosuka na bakatastrophe bino botumbi nde temple na ngai ya Ogugu pe héritage na ngai nyonso ebungi lokuta na yo eza kaka zoba nde mtalandaka ombre na ye akanga yango eza nde moto liboma oyo akoraisonne ke aza na nguya oyo ese kufi deja omoni ba image oyo mibale awa natalisi yo ezo represente bana mibali na kati ya libumu ya mwasi na yo. Ah bon? Tika makambwana. Oh Jésus-Christ, c'est pas possible. Obi, mystère. Oeza entre mokili na ebale. Eza lokola molimo oyo evandi katina lo pango na yo. Sikoyo famille na yo eza esika ndenga na kovanda. Akoma bangisa penganga abangisi pasteur na biso. Oh, pasteur pa bani ko banga. Oh. Nzambe ce n'est pas possible. Mboka eningani. Agnès. Hey. Ozoka sasu nini ko? Nalote ki ndoto mabe lobi na butu. Banda kaka na lamuki na tongo ezopesa nga mawa. Ndoto? Oui. Ndoto ngande nini oyo kopesa mawa boy. Na moni mboka na biso mombepeli moto. Pe mongongo lobeli ngai. Mboka oyo peli moto. Sima mongongo lobeli yo. Siko mongongo lobi nini? Elobi ke pasi minioko ekokote la biso na mboka. Bango babimi basakoli lobi bakoloba ke oui to sakola ka boyoka kate. Ah bon, quelques années plus tard bambula leki liboso, qu'est-ce qui se passe? Sima bambula mona moke ya mwasi babengi Jessica alekaki mokolo moko kaka esika zotambola mongongo ebeleli ye Jessica. Asutuki ozali mwana mwasi oyo ya lumière. Yeba eke lumière na ngai kotambola na yo toujours. Yo nani? Pe sikoyo olingi nini po na ngai? Ezalaka mongongo ya Nzambe za kolobela ye. Ayebi te azosutuka. Nazali oyo, nazali. Je suis le possesseur ya likolo penase. Ebongo ngai nde nani na telema liboso
na gloire ya nzambe munene boye. Mwana moke lokola ngai. Oh, naza nani mpona apparaître liboso na yo. Oyebi, l'humanité tout entière eza kozela nde manifestation ya bana na nzambe. Kasi endenge nini kasi? Oyebi wuta mbotama na yo. Na libuma mama na yo na ordonnaki yo prophétesse na kati na mboka oyo. Mboka oyo ezalaki dominé na ba pouvoir ya molili. Ekosi pebe ebebisi bana mboka. Mais yo oye avec une mission pona kolongola bango na molili. Pe le fils de la perdition. Bana mibali mibale bakoya na kombo ya destruction ya mboka oyo. Bango bayeba oyo akoboya ngai nzambe na bomoi akozela malheur ekolela ye yonde esengeli o décrire bango tango komona bango na oyo ekomami na mbunzu na bango abomination ezali nde eloko bango bakosala. Abo bango mibale bakoya komema pasi kolela na kati ya bana mboka. Yo panza message oyo lobango na bana mboka kende e lokola vision azalaka mwana moke yoka lisolo ya Jessica lokola alingi kosambela nzambe na bomoi alingi kobanga nzambe oyo asalelaka suka nango nzambe aponi ye na kati ya mboka mobimba alobi oh nzambe alobi nini ba messager ya mabe le fils de la perdition baye pona ko bebisa bomo ya bana mboka bakoya pe na koyeba bango na inscription na mbunzu na bango masolo ebandi awazwi mission lobi c'est vrai bato sima na nde bakobika ndenge moko pe les deux fils de Eli balobi bana mibali ya mosakoli bana mibali yango pe babotami oh moko alobi aja alobi oyo tango ekoki sikoyo esengeli tosala misala na biso tika to invoquer pouvoir ancien ya Ogugu oh yende zambe ya bibale sambo pe ya bangomba ya mboka mbanu bango pe baye na mission na bango esika molili ekoti na bango mibale basala o bakosala mais toyebi ke moko azwi pe révélation na lopango ya pasteur tolanda masolo mama luka moyen ofandisa bana yo batambula na ordre olobi ba demo mibale batambula na ordre nafandisa bango Philo est-ce que olinka kotikala boyeti mbokonzi na nzambe koya nzambe libisa yo pardon yo ndo za koza makambo yo oyebi malamu ke oza na pouvoir ta kotelemela mopepe vraiment ti omibimisi muto makasi ozomemaka mosika mama oyo esali déjà ba 15 ans yango oyo tozo vivre na kati ya ndaku moko na ba démon sikoyo mboka mobimba ba abandona yo baibite we koyela yo moninga na ngai pardon malembe ko malembe oh tata limbisa libota na ngai masumu na biso limbisa bambeba na ngai oh na botau na ngai nyonso nkolo limbisa nga nzambe bon limbisa ngai kolo voilà ordre longwa na ndako bato na masolo na bango ngozi oyebi lisona betela yo nga alela fort po esika na wuti ti na komi awa moto kaka oyo abominga na makanisi na motema azaka yo voilà moto na moto masola mboka pe ya bolingo ezalaka voilà mwana mobali azokotisa ba idéologie mwana mwasi pe lokola kaka moto akwei na velo bana mboka pe babeti masolo na bango oyebi tina uti musika boy tala na likala lobelo keda likambangala yo ikusuka wata na minito na loba pamba teo masolo moko ebandi olingo lobandi sikoyo moto oyo ngozi do makambo osalaka yango esonga na za te do obandi mpe masolo mosusu na moto oyo do ngai naloba moto mosusu aloba
Ah bon, so nga na bimi na ngai, nzoka nde mwasi oyo nakana kana tia na kalikile mabala na ngai. Do bobeteka ba masolo akati nga na yebaka te. Mwana mwasi oyo. Do ba sala biso yango oyo. Nazo comprendre ote. Do siko nga na tia litoi, yo po tia litoi, oye ko tia siko libaya. Tela ozaka mona mboka toyebani malamu. Soki tie na minute oyo. Ode nga na sala yo mboka ba ngaba yo kelemawa. Pa banda, atamba ta papa beta ko. Tia, bolingo ya bola faka batikeli yo kanengo no kenango. Oh, siko wole lobini. Tala na lobia. Yo ne mutu osala ngari parce que ça likambu. Yo loba ngana loba. Esika ko bonga ebonga. Ah na lobia tala. Ozo tia litoi na moto yo. Na mwana mwasi oyo. Donc ngana zawa na pesi mo Kongo bandi masolo aye. Ça va faut na ote. Luka na moni boy. C'est que masolo ngo yo zo yebate. Oboyeba nga sikoyo. Ngozi. Moi lisolo kaka. Ezala na ngope. Ndeska ba tutani mitu. Ya beti lisolo ye pa beti lisolo. Voilà lisolo na biso tozo koba. Mikolo bana mboka bana kimia. Oyebeke mosali na Nzambe bakangi esinga na bana basakoli. Tolo bakaka ye moko mosakoli eli na bana na ye. Oyo bakangi esinga. Yango bano vraiment bofungola singa ko na sebi noni. Yo nani opese biso ordre. Naza papa na bino no. Bofungola nga kanga mulokolo. Yo ozalinde prisonnier na biso. Yo oza serviteur mosali na biso. Tiliwa oko servir biso. Boseli papa le bino boye po ani. Yo zo tuna nani? Bino mbale kasi nazo tuna te. Kanga munoko mama. Etali yo na nini? Avant que o joindre mobile na yo na punition oyo, mama kanga munoko. Kasi na bondeli bino kasi bon papa le bino vraiment bokangi singa bwa kosuka wapi? Mbabe na ngani niko? Mbabe na ngani ni Nzambe pona zwa ba etumba boye Nzambe. Réponse est simple. Yondo zali mabe. Oza méchant papa. Voilà les deux fils du prophète. Balobi bana ya basakoli. Bana mibali bango yewan, bangwana. Lelo tata leli, ebongo lobi. Ezala kana retrouvaille ya batu oyo bakenda kolangwa lotoko na mboka. Balobi retrouvaille oyo eza lié siège quartier général base na biso bato ya makolo pe bato kozanga. Bato mibale pe bazai komela lotoko na bango. Mama nanga bimisa stock nyonso ko polelo tozawa ti tokolemba kolangwa. Tokolangwa penza ti na suka. Namoni mwana mwasi koyo na nganda akata nga motema papa na ngai. Webiso na bala kate ko na minute nde na pesi liloba na bala ye. Ebongo eza total. Après tout nakata mboka oyo Afrika wa mobali waza na mbongo na yako bala basa ta 10. Iche kobala kaka tabasi mibale ya pamba. Ekokai na moto oyo ake kotimola cimetière na yavan. Na lobeli oboye ke bongo yo. Obala basi mibale yo mokozo peksa nga susu. Conseil nuni repesa ngai. Mosakoli mwana mosakoli. Yo kosani na yo mwana oyo. Yo bana age no bazali awa. Bono zokota cour de grand. Asopa lotoko na babele. Lotoko. Oyebi combien nga lofota awa. Nguya. Abete tata nguya. Mwana balobi ke mwana mosakoli azana nguya basakoli. Oyo nani Ali ndeko ya Aja. Bango mibale bazotika pe histoire na mboka. Mobali oyo ya solo ayeba na kate na malobe bele. Kasi ayeba naka na ebele ya misala na ye. Donc soki ayeba tu foba kima. Eza na bana mibale ya mibali. Baye na kimia ya mboka te. Bayende na perdition na mboka. Bayende na mbulungandi. Bayende kozangisa kimia na batu oyo. Ekoma ki bapaka bavanda ekoma discussion. Babandi koloba. Papa na ngai. Biso tokoki ko continuer te kokanga maboko boye totala bana oyo. Babebisela biso mboka oyo ezali na kimia. Tela bapaka kaka lobi awo. Bana mibali oyo. Batake Edena. Na lobi eloko esufo salema. Pona kwempeshe bana mibali oyo sinon bakokomisa mboka oyo. Lokole loko mosusu mazi na lobi likambo za boye.
biso toyebi tata na bango malamu tosala bango mabe ndenge nini toluka ojomo aza na solution te mpona makambo oyo solution na nga mpona makambo oyo eza te tobenga na famille mobimba babima mpe kimezonga na mboka naza a 100% nsima ya moto oyo tokoboya yango ndenge nini soki tozwi décision te action te mbala oyo biso moko tokozanga kimia napesi bino merci mingi bapaka mpo bolobi malamu avec sagesse eloko bolobi eza na nzela mpenza mpe bolobi très bien me natali malamu eloko ni etikali biso tosala po soki tolobi kaka keno bato yango baza bana mboka tolimbisa bango tolimbisa bango mpo baboma biso nalobi nanga malamu soki lelo biso mpe toboyi kosala eloko ata biso te bana biso bakolela bapaka balobi babongama bakokita bazwa décision mbala moko décision ezwami Jessica abandi koteya bana mibali mbote na bino kombo na nga Jessica oyo baza bandeko na nga na kati na nkolo tolingi koteya bino sango malamu na nkolo Yesu Masiya soki okoki kopermettre biso moto na ngai eza ndenge nini go oyebi ke banzala tolamuki nango tozwili solution te matoi kaka eyoka liloba nzambe lobaka mbango likambo lingo loba merci eleki bambula ebele moto moko akufaka mpo na biso mpo na masumu na biso akufa mpo na korachete biso eza nde nkolo Yesu Masiya alobaki boye soki bondimeli ye bino bokozwa bomoi na seko alors tika na tuna bino eske bondimelaka ye malembe suka wana ko mwana oyo likam nini ozondimisa biso moto tomona tate boni boye ko ndeko na ngai akozala lokola kolo mpe mobikisi na bino soki bondimi ye lelo ye alobi boye le voleur ne veut que pour dérober, égorger et détruire. Kasi kono na biso Yesu Masiya aye po bozo bomo ina seko. Nalobi boka kana masolo no wana sanga mutuna mukila. Nalobi soki Satan a fogoli biso déjà misuko, bino borobe bisa biso te, boroko sa biso te. Aboniko évangile uti wapi? Bozela pardon. Bolobini ni keno Yesu ngo seko pona biso akufa. Bon? Siko to monete siko to ndibele ngeni. Zanan. My brother. Asa nani sikoyo zela nani yo sikoyo na tuni do sikoyo na minute oyo muta opesa biso ta solution na journal lelo toyebi position te tala Zambe afandaka na ndako o batu batongi te na maboka batu Zambe azovivre na kati ya bomo ya batu malembe tala peti na ngai tala tika lukutako Zambe afandaka na kati ya biso batu te boni boyeko ekomami wapi nalobi bino bozosala évangile na bino tala oyebi bana tongo nde naza wako atako to nalobi keno nalia na nga te na minute nakosepelisa yo na ndenge moko dongo nzambe aza esprit mpe bali basala nzambe ya liboso osengeli bayeba eloko yango ke nzambe aza esprit toyeba nanu ke nzambe aza esprit donc na minute oyo oyebisanga nanu omona nga liboso tokutana mpe tosolola siko bolinga likambo na évangile na bino ekoma ya biso bolukila biso kopa biengo bobranche biso toza babranchement eza te tozo bule journée ezoyebana te position bozo na baévangile pola oyo baévangile ya nzala oyo ndeko mobali ndeko yoka biso ndeko bobayele biso tala nabia bino bwana confusion biso toza na bilongi ya babranchement toluka branchement bovaa na biso baévangile na bino bon mama obengisi biso est-ce que likambo ezali oui nabengisi bino parce que eza na eloko mona alobela bino loba tozoyoka yo pardon nabondeli bino wuta bobotama ngai na papa na bino jamais tomona kimia na famille oyo s'il vous plaît nabondeli bino toza baboti na bino eloko nyonso tosala bino mabe pardon bolimbisa biso pardon ndeka bozomona tokoki so kosiporte baplasi te tela mboka mobimba
bakomi kobanga bino mibale. Siko bolibo tinda biso avant na cimetière bakunda biso na liboso ya tango na bondeli bino bana ngai pardon. Botika mboka na kimia. Ah, yango mama na biso zosala je ozosekisa satana po ye pa sekisa yo. Yoka balobi bazo bangisa siko malamu malamu. Nalobi simba mutu. Nalobi nguluma. Simba matoi. Pardon, tika biso tokende ko pardon, to seli yo mabete. Ah bon, yo mobangi oyo. Olobi ko sa nyoso so nalobi na peso ordre sikoyo. Loba kaka sikoyo. Bon, nguluma lokola ligorodo. Allez, sauter lokola tsoti. Bango pe bapaka bazotosa mwana apo baza mwana mosakoli. Voilà bana mibali oyo baye lokola ba terroriste na kombo ya basakoli. Siko bosepeli nango te pasi pasi loketu pasi nabik na pesi bino correction ngai nazali lokola Zambe naza na tata te. Alors bolongo na misu na ngai bolongo bandeko bapaka bazwaki décision qu'il fallait bakoma kutu bakitisa décision mais liboso ya Ali balobi mwana mosakoli soki alobi yo tosa webike bangulumi lokola batoti bakimi na bambangu basengi na bapardon. Nani akwempêcher misala na bango po bana mboka babandi kolela. Voilà toyebi misatu baye pe na kombo ya évangile na kombo ya sango malamu po ete mokili ebika bango nde baye na lumière. Bandeko basi webi lelo tosali penza évangélisation malamu ya solo nzamba komisama. Bon, nalingi bino mibale pe bo continuer kosambela. Webi diable akosala mabe po empêcher biso tosala musalo oyo. Olobi malamu penza. Toko continuer jeune na biso lobi. Alors, botika bandeko nyonso na mabondeli. Boye. Olobi malamu. Ça va, ngape na kena ngai. Au revoir Balobi pona sango malamu, bango bakotambola. La Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est le salut de quiconque croit, c'est la puissance de Dieu. Et pas ya igwe. Balobi boy. Bana mibali oyo mibali. Bango bakomi simboka oyo eloko mususu. Batu balelaka mikolo nyonso. Naza na posa ya présence na bango awa na palais royal. Mais igwe. Oyebi bana mibali oyo. Bon. Baza batute toko yaka malamoto so bango to mema bango awo. Olobi nini wana? Tinda ba garde, yebisa ba garde ke baya na bango awo. Na opinion na ngai igwe. Conseil na pesa yo. Koluka te likambo ekotumbola bana mibali oyo. Parce que baza na ba pouvoir moko étrange oyo esala kati na bango. Esengete oluka moyen. To benga na te bana na mboko oyo. Tala, soto zui décision moko te mabe. Ya solo igwe. Moto moko te akoki kozala au-delà ya pouvoir oyo eza na kati ya royaume oyo. Moto moko te akoki koleka pouvoir azala au-delà ya pouvoir na palais royal na sengi présence na bango awo. Mato ya mokonzi yoki masolo yango bayeka lokola basakoli. Mais soko moni na nzela okozana na punition ongulumaka. Akopeso punition osimba matoi. Voilà les solo na biso ndenge tozomona. Bana mibali ya mosakoli Eli. Nanzela moko yewana. Tango Ali abimi paka moka baluli velo. Abaluli velo na malembe. Po yebi basomo na bango. Zoba. Omoni? Motukutu alandi otemba la moko yo moko bandiko kima. Omoni esprit léger bampaka moko bazanga nguya. Mboko mobimba bino boko sela biso. Boye bayango. Bango baye pe na domination. Bana mibali mibale baye parce que mission na bango ezali ba bebi samboka.
nayoki sango ke bino mibale nde bozobebisa mboka na biso nazoloba na bino mpe bino bozokanga moloko na force bino boloba te eza ntina to force biso toye awa te na moyen na biso toye kobikisa mboka oyo kobikisa mboka elingi koloba nini otelemi liboso ya mokonzi mpe trone obandi koloba makambo oyo ezotosa bonzambe te batela makasi na yo igwe oyebi soko olobi mabe ekoyela yo yo nani biso tozali bamessager ya ogugu toye awa mpo na koasire yo ke tolingi temple ya ogugu ezonga igwe yebisa bana mboka bango nyonso bazongela kogumbamela ogugu nzambe oyo ozolobela ye nde aliaka makila ya bana mboka na ye aza dine te biso togumbamela ye ngai je suis le roi mokonzi ya mboka mpe nalingi susu te ogugu bongama na bambeba kalamite mpe catastrophe na mboka likolo ya bana mboka bakoyoka sango igwe shwa eza ya yo zongela ogugu mpe batela trone na yo soki oboyi koyokela ogugu okomona ndenge mboka oyo ekosuka mabe bango mpe baye kokebisa mokonzi balobi biso mpe mokonzi mission toyeli biso moko te bato tolukaki yango tolingi bato bagumbamela susu pouvoir ya ogugu balobi pouvoir wana yango nde biso toyebi uta bokoko mosakoli mwana mosakoli ye wana na nzela telema wana olingi ni mpo na ngai wapi moninga wakosa kosaka bino wana oyo bokangamaka na ye Jessica oui wapi ye aza moninga na nga te nga neka tokota eglise moko esili o nalingi napoza nde question mpe naza na posa ya réponse ya mbala moko mpo na nini olingi omikosa mpo na nini bino bozondimela moto aza na impossibilité ya kobikisa bino pardon pardon permete nga nakende na ngai nalingi na bangambo te pardon tika nga nakende okokende me na condition moko okowanga na kondima na yo mpe sikoyo sala yango mbano wana eza possible te bon ozotelemela ngai ozotelemela ngai mwana mosakoli alakisi démonstration abwaka nzete na mabele lokola Moïse nzete bongwami nyoka pardon pombo ete pardon kosalanga mabe te pardon nakoyokela yo pardon alakisi ye pouvoir ya basakoli nzete bongwami nyoka mwana mwasi alobi toteya kaka Yesu Masiya na Biblia kasi oyo alakisi nga nde na misala abaka mpo na nini vraiment ozoleka biso nde tomoni biso te omoni biso awa te ngai obaka na banda kopesa bino mbote bino banani lokwa baninga na yoko oza so moninga na biso te ngai moninga na bino ngai abaka ngai abaka nakoma moninga na bino ya nini est-ce que ça possible est-ce que na taille to na âge nazala moninga na bino jamais kokozala possible atoki na grammaire nyonso silisi nalobi nakosenga bino bale bolimwa na minitio pardon nazalaka na kanda mabe soki apona eloko moko te tala nde na minute oyo tolakeli yo mabe bosala yango te tala bopesa nzambe merci mpo kaka na eloko yango mpe oyo bosaleli te soki mpona eloko yango mpe te na ngai nasenga mpe nzambe wana atikela bino sikoyo elakeli mabe na likolo na bino tala tolekisa lenge na biso te awa pardon kende kope na yo biso mpe tokende kope na biso abu lokola bato nyonso na mboka bakomi kobanga bana basakoli bango bakute na obaka ya bangi bango te mpo bakuite ezolobisa ye ya biloko bimi balobengi bana oyo bazalaka wapi tala nalobi ekomi tro ngai mpe nalembi nakosiporte susi nakolakisa bango lelo olingi oboma bango siko vasi boma sala na yo boma ngai tala nakokitisa kanda na nzambe moto na nzambe kokita ndenge esalamaka na ntango ya Eli
papa omibenga mosakoli omibenga nani yo moko yebi kanda na yo na moto ngo kobelela mama yo zela kandeleki insupportable bazolobela bango bango na pe basaka mosika te baza koya mama why are you smiling? sikoyo ozosekaseka nini na ye kokansele komoko oyebi ser en Christ liboso ya bana basakoli awangani kondima na Yesu bakuteli na Jessica. Ah sœur, namoni yo te essaye déjà 2 jours yango oyo naluki luki ope nazomona yo te. Ah nazaki occupé oyebi nano oye pe te na culte na église ozoya te. Qu'est-ce qui se passe? Nalingi na nsu te o. What are you saying? Ozoloba nini wana? I don't think I want to continue. Na kanisi na kokonise susu te na ba évangélisation o ezanga tina. Sister Rose. C'est Rose. Are you okay? Eh, est-ce que tout va bien? See, Yokangai ko permettre te basusia mokili oyo elongola yo na bokonzi na Nzambe elongola yo na nzela malamu poni. Jessica, vie oyo eza nango choix na lipele pepe te na perdre vie na ngai nani alobeli yo boye ke yo ko perdre vie na yo. Jessica, nakomona aussi mais pardon kata lisolo zela something tells me eloko moko ezotelisanga ke you yo ozali na elakeli mabe ya satana. Nakanisi bongo te. Sister Rose. C'est Rose. You have to resist from Esengeli o résister na diable. Just away from him. Zala mosika na ye. Yaka pembeni na Yesu. Pe ye akoya pembeni na yo. I have heard. Na yo kikasi. Don't bother. I can take care of myself. Susi ya nini ngo boy ko nakomi batela ngamoko. Ah, Rose. Balo bakoboni sera Christ pengui. Alandaki mateya ya basakoli. Banda basakoli balobaki kekeba. Batelemisaki na nzela. Mwana mosakoli abongoli sera Christ alingi su losambo te. Awa bapaka balobi nini? Po bayebi pe basango ya bana basakoli. Oh, paka na gai. Yo nde nzete ya baoba oyo etelemaka molai na kati ya zamba. Bango pe balobaka basalaka pe. Po balobaka mingi me bazwaka décision te. Boni yo naza malamu. Yo pe malamu malamu. Toko kufaka boye te tokutana te. Oma. Get me that Zulangai molangi wana oyo ya moto. Eza na kuti ya sika. Eza na sambeto na benda yango na malembe. Lisola kuti ezanga te. Siko makamea ndenge ni. Mais tout va bien. On a yebi. Bana mibali oyo. Masolo kaka ya mboka yango oyo. Mosusu te papa na ngai. Mbote na yo, mbote papa. Boni oza malamu. Oza bien. Ah voilà retrouvaille ya bampaka kwiti ivandaka nanu na mesa ezaka ndeti bato babosana na bango bango ya kala ya ogogo bato bakutanaka babeta siko masolo normal esengo koseka soki bakokanisaka banzambe bango akala batika na bango po nzambe bango akala baboma babebisa temple lelo bana mboka bakolangwa kasi batika na bango kati paka na ngai webi mutu nyonso lelo na mboka komi kokima mbangu na igwe pe ye pazokima azobanga banga na ye kutikolo baboyeko webi bana mibali oyo très terrible nabite stratégie nini bakoya nango mbala oyo nalobi nga nazoloba na nga awa soki tosali eloko te pe mbango tosali eloko te tokoluka esika kokimela bapaka banda kala bobandaka koluka pe moyen bastratégie bosalaka te
Voilà, Aja na Ali. Baboni Abaka. Abaka. Eh, bino boyanan. Bolo belangai. Est-ce que c'est possible que non bino mi balé? Bo salaka semblant, bo le kanabinote. Bo tela pe magam na binote. Oya ngai eteli bino. C'est pas la presse que mon motomo kaka asa moninga na biso na mboka za yo. Oui, moninga. Ah. Nanango asengi bino toko baninga. Na sengi bino. Soki bolobi boza baninga nanga. Et loko boko sala mbala moko siko bobo manga ndenge boboma boma batu mosusu. Wane za liboma. Soki moto liboma zoki mayoko landa ete okokoma liboma. Likambute nakokoma liboma kasikala te. Boko mona différence entre nga na bino. Muta liboma ko yebana. Acha. Mwana mwasi oyo akomi ko déranger biso makasi na mboka. Ah, ya solo pouvoir na yepezo mataka ke? Siko biso to sani. Ah. To boma iti. Comment? Ndimela ngai. Nebi ndenge tukosala yango. Nga na kosela Rose contre ye. Babandi ko luka moyen ba détruire ange ya lumière. Tala, luka baba ninga ye na Rose. Nebi ndenge na ko gérer likambo yango. Ti ekosuka mabe. Nzokande le diable ayebi. Akotika jamais mwana mwasi na kimia po sima na ye bato bakobika. Oyebi misala ya mwana mwasi Nzamba apona ye tolandaki azoki vision. Aye lokola une lumière, lokola lumière oyo peli na mboka molili. Bato oyo bakolongwa na molili pe bakolanda ye na lumière nde bakobika. Voilà, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Bible zoloba boy malamu na livre ya Jean chapitre 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Solo eyaka nasima lokutende yaka liboso. Eza lokola lumière eyaka sima ténèbre eyaka nanu kokosa bato. Eyaka koboma bato. Mais mokolo pe population bana nzambe bakoyeba pe bakofongola miso. Bakoyeba ke mokolo na bango eza satana te. Bible zoloba venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Voilà bato oyo bakoluka Yesu nde bakokota na kopema. Mais bato oyo bakoluka Yesu te, bakosalaka nyonso na makasi pe bakozela kote. Voilà campagne d'évangélisation. Sœur na biso Jessica. Oyo Nzambe aponi, pe Nzambe atomboli po atsakola sango malamu. Tala bato pe baye babandi koyoka sango malamu. Babandi kokumisa Nzambe na loyembo. Ndeko mwasi ndeko mobali tala mission ya liboso yo mo Kristu. Oyebi ko simba pe ndima yango kolo sumasi anda lobaki. Kolo na biso lobaki allez, faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apôtre Paul sous ayaki koloba. Oh, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. C'est le salut de quiconque croit. Nani akoka sonia sango malamu oyo kobiki sabato. Voilà na tango yo. Na ngambo yo batu baluki na bango pe Nzambe. Batu batosi na bango pe rendez-vous oyo pona koka liloba. Liloba ya bomoi na seko. Voilà moto masumu Nzambe apesa ka otango obongwana. Moto mabe Nzambe apesa ka otango olongwana mabe. Oyeba kolanda nzela ya justice. Il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Boni bandimela Yesu Masi ya moke, boni bandimela molili ebele. Voilà ici kamo kileza kokufa. Mais toko misanzambe bonde ko mwasi oyo Jessica a telemina évangile. Alobi oya kondima akobika. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bandeko, moto zakana souci alia alata. Ah, mais moto bosani, que jamais n'a pas souci à koliana kolata okobakisa molai ya vina yo. Eli koloba kezana biloko yo. Soki otale liango eleki koliana kolata. Ezana biloko mosusu eleki mbongo na nyoso okuti na mokili. Moto oyo amesana na liloba na Nzambe akozwa bomoi oyo mbongo ekopesa te.
parce que la vie éternelle mbongo esombaka yango te. Bomoi na seko mbongo esombaka yango te. Na ntango oyo bato oyo basosoli bango nde bakobika. Awa na filme na biso tozolanda balobi bana mibali ya prophète Eli. Bana mibali oyo bayende na sango oyo ekoboma kabana mboka. Baye na évangile ya kokufa ya koboma ya liwa. Alors que awa eza na mwana mwasi moko pe aye na évangile ya bomoi oyo bato bakobikela. Elinko lobaki na mokili oyo mibale mibale, le bien et le mal balukana. Molili pe lumière ezalaka kaka ndenge wana. La vérité et le mensonge. Voilà ndeko soko weleli tango yoko okosepela okobika. Mais soko zelisi pe tango satana koyambango. Pozana bato musuna tango oyo. Awa babondeli, awa bazokumisa Nzambe, awa bazobondela. Awa bakumisi kombo na Yesu, awa bazoyambola masumu. Kaka na tango oyo misusu pe bazopengwa. Kaka na tango oyo misusu pe kuna bazoyiba. Kaka na tango oyo mosusu pe kuna kindumba. Voilà ndeko welela tango. Tango eza eloko moko très précieux. Esiko lekisi tango esika satana pa kokota. Alembisa yo malamu malamu. Alembisa yo oyeba te nini Nzambe alingi mpona yo. Alembisa yo oyoka liloba na bomoi te. Alembisa yo osalaka prière te. Alembisa yo otangaka Bible te. Soki makambo eza kati na yo seke nano lamuki te. Oza na se apongi lamuka. Alors tolobi merci cher bien-aimé pour la histoire ya film na biso. Likambo yo to c'est la deuxième partie. Lumière na ténèbres na kati na mboka moko. Esengeli moko na suka koya po mosusu ndalonga. Voilà, merci. Deuxième partie et le belabiso. Gardez rendez-vous. Masolo ya Glive et Lengi Sukate.